sikoyo na zanango sikoyo eza ya nani troisième on a kokoloba oya nani oh ya messager oya messager oh merci parole bon oya benga penza porte parole bango penza ba délivraka on se comprend batendi bango neti ba spéciaux enveloppe oyo you know ba spéciaux joie oyo kene ko délivrer on a place boy on se comprend OK po tiki yango et puis au zongi donc tiki yango neti moto a posaka you know facteur à poste dans le mail you know so ga yego tikilo lettre même si chez méchant azana porte na yo na banda wana donc azana choite akoya tikilo lettre yango pe akena mage mbwa iteleme wana se ko menacer po soye mais akoya kaka tikilo lettre on peut accueillir. Merci. Donc on dit un prophète azali mutumoko oyo azali que soki ba PC paquet oza accompagner na muta poste que un facteur à poste que soit yiko tika lettre il faut comme ça on a adresse appropriée oyo ba PC comme ça on a place wana et tant comme place wana a monique même si le pas vous a fermé azara na mbamba tiki no ko signer en que lettre on ezali ni délivrer so que comité a kozonga lisusu na tulo ko kozonga kaka et puis atiki yango et soki pas monique mbwa méchant za na kati wana il faut kaka azwa risque faut kazwa risque atika donc nous va game prophète aza mutu mo soki ba passer message par la nzambe aza déjà comme ça mon n'est-ce pas ya fa comme ça da monica ya Jonas aboye comme ça paquet kuna et puis nini c'est n'est-ce pas? Mais en attendant, maman, Alina, il était au 4e na base au serviteur de Dieu. Qu'est-ce que signifie un prophète de Dieu? C'est un serviteur de Dieu. Bon, serviteur de Dieu, et ça n'est pas yemoko penda pointa la bango. On se comprend? Apona kabango. Ya apona kabango que aux alliés mon serviteur. Oui. On se comprend? Donc, mais donc ça le cola n'a pas ça, you know, n'a pas cet exemple, you know, neti mutasali médecin, you know. Mutasali médecine. Donc, ils ont bon serviteur. Donc, nous savons peut-être mutapona kabon que yo ozali, mosali na ngai. Donc, un serviteur de Dieu, si je te comprends bien, maman, anolinga koloba était, mutu ozali était ba pesier, baza pour utiliser. Yes. Et puis ba poni yendengo lobi que yo okosala musala oyo, musala moko très spécifique. Et puis ceux qui vont dans asali musala yangote à n'importe quel moment ba ko ipe ko retirer nini licence na diplôme na ye qualification na ye que esili ko sala su musala ote parce que au travailler na be n'est-ce pas? Yes. Merci maman Annie na banza ba makam oyo sili ko pesa ezali ya solo ba biloko eto yango to ko tenter ko démontrer rôle ya ba prophète misali basalaka na comment basalaka yango mais si tu auto ngala ko pointer pe oyo utiko lo baete un prophète de Dieu c'est rien d'autre qu'un messager nous toi qui na botika message et puis à s'attendre peut-être que ba futa ye yes parce que musala oyo ko ngo délivrer message ezali tia bato baza na poto te ba éduquer signifie pizza delivery que son que ko délivrer ba pizza avant ozo zela na peut-être ba ko pesa yo moi quelque chose pour la course non ndenge oyo ko tika. Mais un facteur de poste dans un message, bien à place, pourquoi tu dois insister? On ne s'attend pas qu'un prophète, un homme de Dieu, t'envoyer un message, t'envoyer la mission de Zambatindie. Bon, si bon, quelque chose. Donc, à s'attendre que si on a naïe, awa, Zamba swinga pour la famille et bika, pesa ngai Mercedes, pesa ngai vélo. Babilo konde yango tozali komona na société na biso yango te neto kolobela mais question tout ça okena na poko alele mama ani avant pesa so verset biblique nini oto kolobela est-ce que na société na biso ba prophète bazali o ba qualifier na ba définition nyonso o ya prophète soki bazali est-ce que na tango ya kala ba prophète bazali pe bazali ko sala ba makabo o selon ba définition auto pesa meni ba respectaki yango to ba respectaki yango te de biloko oyo to kolobela na deuxième partie tozali ko ya mama ani avant to nous a répondre so pesa biso ba verset biblique nini yango tozali nango na première section oyo pona ko supporter définition ya prophète oyo tosili ko pesa biso to pesa yango tozuli yango na bible tozuli yango wapi mama ani tozotanga na 1 Samuel chapitre 9 verset 9 totangi lisusu na 2 Samuel chapitre 24 verset 11 pe toyokotanga su na Nombre chapitre 12 verset 6. Merci maman Annie likambo tokei na introduction oyo ezali ete
prophète muntu oyo alobaka na place ya nzambe. Et puis likamwa ekoloba et bénéficier société. Biloko okuta na nombre 12-16. Okuta na 2 Samuel 24-11 pe okuta na 1 Samuel 9-9. Lisusu toko kangamana momoga banana ibandeti na suka. Un prophète azali muntu oyo akolobaka na place ya nzambe, na place na yete, na ndenge na yete, na mayele na yete, na connaissance na yepete. Kasi na place ya nzambe. Pona ni na place ya nzambe? Po mutu société ako bénéficier. Tolobi église? Mais église na société. Pona mutu, pona société, pona pays, pona continent ako bénéficier. Émission oyo place vous allez kolobela nini sumama ani prophète place vous allez kolobela prophète pona bandeko oyo bazangeli kolandela première section biso avant to kozwa répondre biso pe merci Jésus na babulu oyo tosili komona awa na banza mama ani osepeli komona yango et bisika oyo tozali ka konti kolobela makambo etali prophète si jeozali très sensible parce que ba prophète bazali toujours parmi ba église na biso na ba balabala biso bisika nyonso zali kokende. Mais bazali ko konse ko benga ba prophète. Est-ce que bazali ba prophète solo to bazali ba prophète lokuta to yebi na bisote mais ba paramètres auto cela ko pesa définition ya prophète na comment to ko développer émission oyo mutu na mayele na ye na mayele ya nzambe awi ko sala tika a se tester pour aye ba ete soki ya solo azali prophète to azali prophète te soki pe ba prophète bazali ka katina date le to ba prophète basila kasi pour le moment tozana na conclusion te poto ko koloba eloko moko te mama ani na banza tango tokende kozwa répondre biso yo mutu ozalaki na question moko olingaki opose ngai me tokendaki kozwa nano mwa répondre biso est-ce que okoki koyebisa nga comment est-ce que okoki koyebela un vrai prophète? Bon, un vrai prophète ayebanaka na makambo oyo alobi esalami, you know, soki penza alobi likambo et puis likambo ngo yekosala wana penza obengi ye azali vrai prophète. Mais ce que le bili kambo et salami nangote, wana pense ça passe pour le benga ya prophète. Bon, maman, il y a deux choses ezali awa. Prophétie na prophète ya de makambo. Likambo lobi ezali ya solo. Mais ngai pe na wiko challenger yango. Place na wiko challenger yango. Je ne crois pas que ce qui mutu alobi likambo bongo likambo ngo e ko salima mutu ngo qualifié pour benga ma prophète. Mais na wiko zo likambo lobi soko lobi était prophétie. Comment vous avez prophétie oyo ezali ya solo? Soki likambo eko sala nini? Osalema. Il y a une différence entre prophète et prophétie. Différence est ça. Différence ezali ete mutu akoyine pe kozala ta frère mo buvanda kane na église wana. Bonga lobi ete sœur na moni frère oyo ko. Na lota kie ke yem to kozala mbali na yo, n'est-ce pas? Et puis esalemi pe un jour ke libala mo eko salema. Ngana okona kobenga mutu na prophète te. Bon, parce que prophétie est comme sous et puis un prophète tu outi ko pesa mo diom to pesa une définition. Qu'est-ce que signifie un prophète? Non. Dans le premier chapitre dans le temps to fongoli maté oyolobi bien que un prophète a na 4 qualifications il faut kokana. Un il faut un voyant au monaka, deux il faut l'homme de Dieu. Ba tu ba ben o solo yazali mwana na nzambe. Ya mis ça il faut un messager. Yamine, il faut un serviteur de Dieu. Il y a une différence entre l'homme de Dieu et un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu ne connaît pas même si tout le monde est balabala, bon maman, zawana, passe. Tous les bons samaritains. Na balabala, nanawa edaki, mutu mokote, prêtre, pasteur, aleka kiwana, aboye kosumaye. Mais mutu mo za koleka, ne mutu ma samelaka. Un samaritain seulement, ba samaritain bazaki supposé bato bazali ke basambela bato kutute. Mais yem tazwa ki akupi na dispensaire. Mutu wana, malade wana, pase wana, mutu wana batakaki na brigade pona ye, les deux bato wana akobenga ne kutu samaritain wana ke l'homme de Dieu.
kobenga malome de ça n'a rien à voir na okumba Bible tozwa titre esoma makate muntu osaleli malamu